Mbote Ndeko Balanzi lelo dimanche le 31 octobre 2021 tozwami bongo awa na nkamba eluseli ya sika ya solo tata Nzambe abateli biso poso mobimba esengeli tozongisa matondi nde na yango biso nyonso tomati bongo na ngomba insantu awa na tempelo pona koyoka mai papa Simoki Mankianga ni mokonja bule pe mokonja lingomba oyo abongisi pona bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Opomana kowela na bitumba koyina na omokili Kimbangu mokili mobimba mopesa meli na yo tata Yakambangu tata osunga biso Kanisa na nupasi yo mona kiyo mokili yo tata Izana kipona biso bato tozuwa kimya Kanisa na nupasi yo mona kiyo mokilyo yo tata Izana kipona biso bato tozuwa kimya Mokili ye mokili Kopoma na kowela na bitumba koyina na omokili Kimbangu mokili mobimba mopesa meli na yo tata Yakambangu tata osunga biso Selo mansari kita kepada mereka untuk mantau pulau berapa puluh pada sini. Tusamba. Ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wa kalanga yetu, tukawa kwa yelemvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo, tolanda ki matei na biso tata sel mutate ya kibiso abandela ki na banzembo ba Yuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tolali tata Nzambe nkolo tata molimo santo oyo tolobaka biso tozali bana mapamboli tata Nzambe alingi biso mingi tango nyonso bazalaka na biso tango nyonso batikaka biso te na nzela na bango nde lobiko ezali yango tango nyonso tomipesi kosalela tata Nzambe tolati nzoto mipepe ya ndenge na ndenge yelaka biso makambo ya ndenge na ndenge yelaka biso kasi oyo atiaka elika na Nzambe na ye Nzambe na ye akotika ye te mutu soki akufi esalaka biso pasi mpo na nini akufi biso nyonso tozali bapaya na mokili tozongaka epai ya tata na biso na mokili tovandaka ntango moke me fo obongisa nzela na yo ntango ozali bomoi po ntango okufa Nzambe nde akoyamba yo yango nkolo Yesu alobi ete nga nakei kobongisela bino esika epai ya tata bisika bizali ebele me soki obe biso ya mokili okei nani akoyamba yo yo olingi koyoka likambo ya tata Nzambe te olingi pe kolanda nkolo Yesu te
olingi pe kola tata Simon Kimbangu te, et surtout parce que moto mwindo mais oyo ebombami mpo na ye toyebi yango te. Yango biso tomipesi kosalela bango misato, tata mwana pe tata molimo santo. Pourtant basalaki biso bato bazalaki bango misato, tata mwana pe molimo santo. Tata Nzambe abongisi nzoto, kolo Yesu ati makila na mai, tata molimo santo ati molimo. Mais olingi ko sentir bango te, olingi ko mona bango te, ko finga ko tsola makambo ebele. Toyebaka ipa tozokende likambo ekozala. Ah, nazokende na poto, ah, nazokokende na poto. Oui, d'accord. Bakopesa o visa. Ok, okoti na poto. Ah, liwezo ya visa nini bakopesa? Eloko nini okena ngo kuna kolakisa? Yozana eloko te tango ki osaleli Nzambe te, ah, mutelangano. Koma mokili mobimba ya yo na yo kaka place okotala ezali te, place pe okende ezali te. Biso tozali bana ya tata Nzambe oyo esalaki bato ntango wana nkolo Yesu azalaki na mokili. Ntango alobi azali mwana ya tata Nzambe, amemi ngambo yango bayaki koboma ye. Tozali bato ya Nzambe na bana ya Nzambe. Zala no mwana place na yo komonana po tolandi Christ. Lelo yo tata molimo santo ayaki kati na biso, tobengi tata Simon Kimbangu. 1915 azalaki baptisé na Gombero Tete. Na nzela na retour na ye, ba ange tondi na ye sengo, ebongo akati lindalala sako yango na nzela. Po soki totali kolo Yesu tango akotaka na Yerusalemi, amataki lukola mpunda, bango nyonso mandalala mpona kokota na Yerusalemi. Oyo ya tata Simon Kimbangu nayokaka nzembo moko Ajax bayembaka. Soki bakoyeba ngo lisusu bakoki koyembela biso yango. Yaza auti Gombero Tete azoya na nzela, nzembo moko yemba maka toyoka ngo na Ajax. Sako tunayebi na ntango wana te. Tolanda nzembo esi wana ntango na botami nante 1915. Yeah.
Merci à Jacques. Merci Faki. Écoutez les bisous. Nzela. Aïe, fête, newana. Ndenge tolobi kaka. Koloista wa kota na Yerusalem. Na mandala na maboko. Na likolo mpunda. Kolonga ya mwana Nzambe. Yepe tata kimbangu. Yadi ndala na naina maboko. Akomi na nkamba. Aloni yangu. Esika aza kopesa na mapamboli na 21. Tindalala ekomi nzete mbila. Biso tokutaka yango. Na nzete mbila ye komona na mosuke nzete. Elingi yango eye ekola. Tindalala nzete mbila esila. Mosuke ezali wana. Talaka kama kanisa na kati na Bible na mosuke. Eski oiloni Nzambe nani akopikola yango? Kofinga mezali, kochola mezali, maloba mabe ezali. Mais boyebi makanisi ya tata Nzambe te.
otangi na yo koza maplome ya ndenge na ndenge mena likambo ya tata nzambe oyebi eloko te ye moko kaka nzambe ayebi nini ezali nini ekozala oyo elekaki lobi toyebi me oyo eza koya lobi mokolo leli na poko tokolala tokolamuka toyebi te oyo tokokutana nango tia elikia na nzambe na yo po tosoki koloba boye makambo mingi eza koleka oyo 4e génération nzete wana soki obimbo tali yango eza nango wana 1915 nzete ambila ekomi mosuke mena yazali wana mosuke eza na bible nga nayebi nanga te makambo nini eza na bible tobengi papa umba na papa katembo toyeba ntina likambo ya mosuke kasa nango esalaka nini su tokomi na periode wana nini kozala nga nayebi te batata boya nano me nzembo tolandi yango faki atei mokili mobimba ajax mpe atei na mokili mobimba marigre eza na kikongo me olinga oyeba nini eza na kati yango tolobi ke biso tozali bana mapamboli likambo tozokolanda eza ya tata nzambe likambo tozosala eza ya tata nzambe eza na mokolo kotika mokili oyo kuna kokende pa ya nani kokutana na ye wi bamosusu balobaka tata akufa kenda kuna mama akufa kenda kuna ye te mama te tata te bakoyamba biso oyo bayambaka biso baza bato mosusu yo ntango oza na mokili tikala kobongisa papa paster tangela biso makambo yango eza na mosuke wana batata na bamama tokotanga bisika mibale oyo papa apesi biso ezali kolobela nzete ya mosuke to nzete ya figue tokotanga lisusu esika ya mibale ezali koloba kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi na oyo ya liboso nzete ya mosuke to nzete ya figue tokotanga yango na mokanda ya Luka chapitre 21 tokobanda kotanga na verset 29 tokosilisa na verset 33. Luc chapitre 21 verset 29 à 33. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Mutu ya mukanda elobi ndakisa ya nzete ya figue. Nasima Yesu apesi bango ndakisa oyo. Alobi botala nzete ya figue pe banzete nyonso. Tango bomonaka makasa na yango ebandi kobima, boyebaka ete eleko ya kobuka mbuma ekomi penepene. Bobele ndenge wana, tango bokomona makambo yango, boyeba ete Nzambe alingi kotia bokonzi na ye. Nalobi na bino ya solo, batu ya tango oyo bakomona makambo nyonso wana na miso. Likolo na se ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka ata moke te. Toleki na esika ya mibale. Kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi. Ezali kaka na mukanda ya Luka chapitre 19 kobanda kotanga na verset 28 tokosilisa na verset 40.
Luc chapitre 19, versets 28 à 40. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Awa Yesu asilisi koloba bongo, aleki liboso na bango pona kokende na Yerusalemi. Tango akomi na mboka Betfage pe Betani, pene ya ngomba oyo babengaka ngomba ya baolive, atindi bayekoli mibale, alobi na bango, bokende na mboka wana etalani na biso. Tango bokokoma kuna, bokomona mwana mpunda bakangi na singa, nanu bamata yango te. Bofongola yango mpe bomema yango awa. Soki moto atuni bino, pona nini bozali kofongola yango, boloba na ye, mokonzi azali na posa na yango. Bayekoli wana bakei pe bamoni makambo nyonso ndenge Yesu alobelaki bango. Tango bazalaki kofongola mwana mpunda, bakolo na yango batuni bango, pona nini bozali kofongola mwana mpunda oyo? Bazongisi, mokonzi azali na posa na yango. Na sima, bamemi mwana mpunda epai ya Yesu, batie yango bilamba na bango, mpe bafandisi Yesu. Tango azalaki kokende, batu babandaki kotanda bilamba na bango na nzela. Awa akomi penepene na nzela oyo ekita na ngomba ya baolive, bayekoli ebele babandi kosepela pe kokumisa Nzambe na mingongo makasi, pona makamwisi nyonso oyo bamonaki. Bazalaki koloba, nkolo abenisa mokonzi oyo aye na kombo na ye. Boboto ezala na likolo, mpe lokumu ezala na Nzambe. Bafalisai mosusu pe bazalaki na kati na bato. Bongo balobi na Yesu, Motei, loba na bayekoli na yo bafanda nye. Yesu azongisi, na lobi na bino, ata soki bango bafandi nye, mabanga ekoganga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, tolandi mikanda mibale oyo papa pesi biso po ete totanga. Ya liboso oyo nde Luka chapitre 19 oyo ya suka toyoki, kobanda verset 28 ti 40. Ya mibale kaka pe na Luka chapitre 21, tona Matthieu chapitre 24 32 à 41. Tokobanda na mokanda oyo ya suka, tolandi histoire. Nkolo Yesu abongamaki mpona kokende na Yerusalemi. Tango akomi penepene na mbuka moko, atindi bayekoli na ye mibale, alobi ete bokende kuna bokomona mwana ya punda oyo ekangami na singa. Bolungula singa, bomema yango. Soki batuni bino, boloba na bango ete nkolo aza nango posa. Ese tango nini nkolo Yesu akende komona punda wana kuna na mbuka wana? Toyebete Nzambe ye mutu asala biso, yende ayebi ebandele na biso pe suka na biso. Esika mayele biso bato esukaka ya tata Nzambe bandi. Yango batata na bamama, papa Fumambanza azalaki koloba na biso boye, mingi soki alea meli ya kolobete Nzambe azate. Papa azalaki kolobete wana eza lokula mutu azali na mayele te. Nzambe azali wuta banda na ebandeli. Yende mutu akelaki mukili oyo na biso batu.
donc biso tozali kokanisa peut-être biso nde toyebi mingi nzoka nde nzambe aza komona makanisi na biso. Papa Fuma Mbanza ali koloba na biso ete makambo nyonso oyo bolobaka pembeni na yokaka yango. Meme ye moko Papa Mokonzi Abule pa yebisaka biso ndenge wana ete bisika nyonso bato bazali kolobela makambo wana toza koyoka yango. Alors toyebe ete nzambe azali uta na ebandeli. Alobi ete bomema mwana punda wana, bamemaki mwana ya punda, batandaki bilamba likolo ya punda, nkolo yesu amataki likolo ya punda. Donc bandi kotambola, donc batu na mandala na maboko batandi bilamba kaka ndenge tomona kete bapapa baza kuya toza kutanda bilamba esalamaka pa ndenge wana. Ndenge Papa Simoke Mbango aloba kete makambo nyonso bokoluka bokutala na mukanda nzambe esalamaka pa ndenge wana. Batu baza kuganga ozana mwana ya Davidi, ozana nkolo ya mapambolo ya ye, bafalisa imitima ebebaka. Nde bayebisi nkolo yesu bafarisien yebisa batu batika kuganga. Nkolo yesu alobi ete ata bato oyo balobi te mabanga kokumisanga. Batata na bamama, nzambi awelaka pouvoir ya mutu te. Na 5 mois tango akisidia bana jeteki esalamaka, batu balobaki n'importe quoi, biangenda pouvoir esili, yango ndia bumi batu po ete pouvoir emata. Papa Fuma Longo alobi ete ngai diangenda, eske na koko welela kiti ya Papa Nkulutu, to kiti ya Papa Fuma Mbanza, ngai naluka pouvoir epa ya nani? Alors toyebete nzambi azana conquérante. Alors tango bagangi nkolo yesu alobi ndenge wana ete ata mabange kokumisanga, yango place wana elingi eloba nini batata na bamama bakembangisi te. Totika négligence, totika lulendo. Parce biso mingi tolobaka na bisika papa tie biso te soki ngai nazali te mosale kosalema te, soki ngai te tata nzambe alingaka ndenge wana te, ako contredire biso. Yango mabango ya lobilaki nde bapayen. Kala mingi te Papa Mokonzi Abule alobaki na biso ete bana na ngai ya bilembo oyo baza na libanda, baza komela masanga, baza kosala n'importe quoi, tango ekoki po ete baya. Bino mingi bozali kati na lingomba bisika oyo bino bozali bankolo na yango babandi koya. Négligence. Tango biso toza ko négliger, nkolo yesu alobaki yango ete kokende liboso ezali kokuma te. Bato liboso bakozala bato suka, bato suka bakozala bato liboso. Donc totika négligence. Soki totiki négligence te tokosala croisement na bato oyo banoki mbangiste bato libanda. Bato nyonso wani ya tata nzambe. Na chapitre ya liboso tutangaki, nkolo yesu ayebisaki oyo ya komata na punda kaka ndenge Papa Mokonzi Abule uti koloba. Soki olingi olobela likambo ya sika, lobela likambo ya kala. Likambo ya kala yango nde tolobi. Mais ya sika, le 4 juillet 1915, Papa Simoke Mbango akendaki na ngombe Lutete na mama Mwilu nde bazwaka bateme pe basalaki mariage na mokolo wana. Na retour ndenge Papa Mokonzi Abule alobi. Donc vraiment sengo zalaki makasi Papa Simoke Mbango abukaki lundalala, bazalaki koyana lundalala wana. Nzembo yemba maka tolandi nzembo oyo wana. Ezaleli nini oyo ebongi pona oyo andimi. Donc batatana ba mama kimundimi ezali kambo akosakana te. Yo zali mundimi kasi ozali mutu abitumba, mutu akoswana, mutu akobunda wana ezali penza normal te. Yango papa zali koloba ke bato mingi balati kumbu ya tata Simoke Mbango pe bafunguli mangumba na kumbu ya tata Simoke Mbango. Mais baza kolata pe ba uniforme. Soki omoni mutu ndenge wana azali kobunda, azali koswana, azali koloba n'importe quoi, azaki mbangiste te. Même afanda kana nkamba wa na Yerusalem ya sika azaki mbangiste te. Alors nde nzembo yemba maka bato baza koyana ba angelu de part et d'autre ti ba kumi na nkamba. Tango Papa Simoke Mbango akomaki na nkamba alonaki lundalala wana ekomaki nzete ya mbila. Alors tango nzete ya mbila wana ekufaki nde nzete ya nsanda ekomaki na isika wana. Kinu lelo oyo soki tobimi libanda tokolakisa bino place wana nzete ya nsanda ezali. Alors Papa Mokonzi Abule alobelaki biso mingi makambo ebele pona nzete ya nsanda. Meme tango bakoko na biso bapanzanaki kuna na Mbanza Kongo kuna pona likambo ya kindoki oyo Nimirode alonaki topanzanaka. Alors bisika nyonso totambolaka
elembo ezali wana nzete ya nsanda bisika nyonso wana nzete ya nsanda mpe kindoki mpe panzanaka oyo eza kotungisa tata molimo santu na mokili mobimba. Alors awa toyoki ke nkolo Yesu alobele mpona makambo ekosalama na mikolo ya suka. Ayebisi biso boye kola mpona nzete ya mosuke. Tango bamoni nzete ya mosuke na elanga bakasa nyonso ekwei, abandi kobimisa mwa bakasa mike ya sika, boyebe te tango ya mbula ebelemi. Alors bino mpe soki bamoni makambo emonanaka te, ebandi komonana, boyebe te ya koya ya mwana ya moto ekomi penepene, basigne de temps. Yango batata na bamama, wana nde nkolo azali koteya biso makambo nyonso wana tozali kovivre na bonzutu, yango nde azalaki koyebisa po ete tofere comprendre biso mpe makambo mingi oyo tomonaka te ezali komonana. Ndenge Bible ezali koloba ete bato mingi bazali kokuma na niveau ya kofinga Nzambe, ya kotiola Nzambe, ya kokritika Nzambe. Batata na bamama, mutu aliboma abanga mutuka, mutu aliboma aza kobanga mutuka, oyo ezali wa ebongo ngai mutu ya mobimba nabanga Nzambe te, nakende kosimba esika basimbaka te. Même otale na Biblia, Exode chapitre 22 verset 28, kuna balobete kofinga Nzambe te. Ezala mukolo na yo otata Nzambe ti liboso na yo komeka te, wana oluki libabe. Alors tobanga Nzambe, batata na bamama, kolo Yesu alobi ete bino mpe boyekola makambo wana. Ekeke oyo ekoleka te kino makambo ekosalema. Se ya lole ekoleka kasi ata imoko ekolungwa te kino makambo ekosalema. Alobi lisusu ete mokolo wana ezala mwana ayebi yango te. Mutu moko kokoyeba yango te, soki mwana tata Nzambe ayebi yango te, ebongo biso nani akoyeba mokolo wana. Me biso lokula tozali na tata molimo santo esika moko aza kokebisa biso, aza koloba ete boza komona basigne de temps. Esika towute mosika, esika tozali kokende komi pene. Memo bato baza kofinga, baza koloba n'importe quoi, bazali bikelemo ya tata Nzambe. Donc tosala keba eloko tata Nzambe alona mutu ya mokili akolungula eloko wana te. Ndenge komama na Matthieu chapitre 16 verset 18. Nkolo Yesu atunaki bayekoli na ye amemaki bango mokili moko boye. Alobi ete bato balobaka nini mpo nga? Babandi koloba ete balobaka ozali Moïse, ozali Jérémie, ozali prophète oyo eza koya, ozali Jean-Baptiste. Ah bon, ebongo bolobi nini? Ngai nazali nani? Pierre nde apesaki réponse te, ozali Mesia mwana Nzambe. Tango tali Pierre alobi ete ezali yo te, tata na ngai nde mutu asouffle yo. Na yo Pierre na kosala église na nga. Mipepe ya mabe bandoki bamazisien bakomeka kuningisa libanga wana te, église wana te. Église nini oyo etungamaki na nkombo ya nkolo Yesu? Église kimbangiste, Église de Jésus-Christ la terre par son envoyé spécial Semo Kimbangu. Lingumba oyo etungama na libanga mutu moko kuningisa yango te. Yango batata na bamama, kolo Yesu alobaki ete finga tata Nzambe okulimbisama, finga mwana okulimbisama. Soki ofingi molimo santo obebi, okulimbisama te ezala na tango oyo tozali obe na tango ekoya obebi. Donc bisika mosusu basimbaka te, tozala na mayele, mutu alibuma abangaka liwa, ebongo biso ya mobimba foto banga na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Na pesi na ndeko nanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, tolandi esika mibale oyo totangaki ndenge tata Nzambe molimo mosantu apesi biso ba passage mibale. Tolandi ndenge ndeko na ngai auti kolimbola ezali liloba ya tata Nzambe. Kuna na bayuda esalamaki awe epai na biso pe esalamaki ndenge moko. Kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi, Papa Simon Kimbangu Nzambe molimo mosantu akotaki tolandi explication banda na ngombe lutete kino ayaki kokoma awa nzete ezali kino lelo. Elingi koloba nini?
likambo oyo nzambe alonaki mutu akoki kolongola yango te. Oyo nzambe abongisaki ete ekosalema ndenge wana mutu akoki kobongola yango te. Pouvoir ya tata nzambe ezalaka bisika nyonso te, ezali na esika yango ezalaka. Yelusalemi ya kala ebebaka ekufaka. Nkolo Yesu ayebisi papa Simon Kimbangu ke banda lelo nkamba ekomi Yelusalemi ya sika. Esika pouvoir ya mokili mobimba ezali. Kuna na kati ya Bible ndenge tozali kotanga na Somme 76 verset 1 à 2 balobi nzambe avandaka na Yelusalemi. Ndaku na ye ezali na Yelusalemi. Ye moko nde mokonzi ya Jerusalem. Batata na ba mama ndenge touti kolanda kokumisa tata nzambe esalaka pasi na mitema ya batu mususu ndenge toyoki bafalisai oyo bazalaki kokritike kofinga kochola nkolo Yesu. Basepelaki te bayebisi nkolo Yesu yebisa batu na yo bafanda nye. Nkolo Yesu pona kolakisa monene na ye alobi ezali kaka ba oyo wana te bozoyoka meme mabanga oyo ekoganga. Elingi koloba nini? Nzambe azali na limiti te. Nzambe azali na limiti te, mutu pe akoki kokanga likambo ya tata nzambe te, abloke yango, akanga nzela po esalema te. Bipai na bipai baza kolanda biso na mokili. Ndenge papa alobi, tango ozali na bomoi, loba sepela po leo meli, melobi, tango kokanga misu. Sor na yo ekozala nini? Totala baye basala ki liboso, esukela ki bango ndenge nini? Nzambe alingi biso mingi awuti na bayuda ye kovanda epai na biso. Tosala erreur te ndenge bayuda bazalaki kosakana na tata nzambe na tango na bango kuna. Biso tokumisa ye, topesa ye ba valer na ye, akokisela biso ndenge alobaki na Yelusalemi ya kala, nkembo na likolo, kimia na se. Apesa biso kimia. Yango batata na ba mama bakimbangise bipai na bipai tozali, papa alobi oyo azalaka na eloko atiaka makelele te. Tobatela kondima. Tobatela kondima. Papa alobi oyo atiaka elikia na tata nzambe, nzambe ayokisaka ye soni te. Biso tolanda ndenge nzambe azali kolakisa biso program. Azali awa nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu bazali kati na biso. Nde aye kopesa lisese ya koloba ete nzete yango bokomona makasa ebandi kobima muke muke. Ezali elembo ya kolakisa ete kala mingi te mbula elingi ebeta to kala mingi te ekobota mbuma. Kuna ye moko nkolo Yesu alobi soki bomoni ndenge wana boyeba ete tokomi pene pene. Nzambe alingi akitisa bokonzi na ye. Bokonzi ya tata nzambe elingi vanda. Yango bozo yoka mokili eza koningana. Yango toza koyoka batu baza koloba loba. Mupepe wana bango baza komona. Bamoni likambo nini papa Simon Kimbangu kianga na lingi asala na mokili. Biso oyo toyebi ye. Biso oyo tovandi na ye. To ningana te. To sala oyo azali kotinda. Biso po ete ye akokisa likambo wana. Makelele esi la batu baye bake ya solo nzambe azali awa na nkamba. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci ba papa boke novanda. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Tolandi oyo eza na Bible. Koya ya mwana motu ekomi pene. Tata nzambe asali Adam azaki na pouvoir makasi. Satan tango koya akobenga na Satan. Tango basali maman pouvoir pe ezaki makasi. Metango baye kokoya nioka koisaki bango Satan. Pouvoir wana nyonso ekimaki. Nzambe asiliki. Ye tata nzambe alobi awa bosali boye boko bela pe boko kufa. Kasi na 4e génération na ko récupérer bino. Yo moko na moto kanisa 4e génération wapi yango. Koya ya mwana moto ekomi pene.
Kolo Yesu ayebisi bayekoli makambo na moni pasi eza koya liboso mokili kuningana bagere kozala maladi kozala bato bakufa mingi bakowela na bokonzi mabeli kuningana mai makotonda bayekoli batuni na tango na biso yalobi te na 4e génération tata nzambe alobi 4e génération kolo Yesu alobi 4e génération eye komonana papa Kimbangu alobi yango batata balobi nango bakebisaki biso bandimi ya tata Simon Kimbangu papa batei biso mingi na ndenge mokili kuningana mokili ndenge kozala kasi biso bandimi atikilaki biso libondeli ya le 6 avril oyo tosambaka tangu nyonso toyebi ke mokili kuningana bapapa batikaki koyebisa biso yango. Alors papa balobi na 2000 makambo ekobanda kasi biso tomonaki na 88 makambo nde ebandaki papa Mfumolongo papa Diangenda akendaka na Angola na 81 bakutanaka na Rwanzinga ku basololaka na ye akendaki lususu na 75 basololaka na Rwanzinga. Alors tango azongi ne makambo ezalaki te 88 akendaka kuna basololaki makambo nyonso elekaki bien tango akendaki Kisangani nzembo ebimaki kuna sata lobi tokabwana oya yo Fumalongo tia bango bilembo yanga pena tia bilembo le rezo kende nazoloba mbango nzembo wana bajeteki batu bayembaka yango mais tumoni ke le rezo kende libanda pe tozala musala tokosala bolanda accident salame bajeteki o bakufaka mingi bafengi papa Diangenda balubi makambo mingi kekofuna na leta bakanga papa Diangenda tango wana president azalaki tata Mobutu alobi bongo kuna kaka na nkamba nde ebomaka bato ompe bakendaka na meke oyo bakufaka banzela nini balobaka nini botika ye soki accident esalami eza accident likambo wana esalaki mpasi na biso bakimbangiste ndenge bafingaka papa kosakana na ye papa mpe asalaki likambo te asalaki awa na nkamba 5 mois 99 na 89 pardon na 90 papa Mfumalongo papa Diangenda alobi azwi diplôme na ye makambo elingi obanda
na 91 na Kinshasa makambo elingi kobanda pillage makambo ndenge na ndenge te papa na 92 balobi biso tokende na biso ye papa de alunga na ye moko atikala na ye emonanaki ye kaka mutalingaki tosala bato atikala na makambo na ye parce que biso tolingi okende tolingi komona makila te yango tomonaki papa Salomo atikalaki te 2001 ye mpe atiki biso na kati ya makambo kaka ti na moya lelo mokili eza ya koningana ndenge nkolo Yesu alobaka ndenge papa Kimbangu alobaki ndenge batikilaki biso libonela 6 avril nga soki ofingi ngai kosala yango likambo te ezala kofinga ezala lolendo ezala ozo kotiola bato wana bakotaka likolo te elelo surtout mamemi ngambo na ye nga nakena kozongisa bo nkolo Yesu akosala nini ye moko nkolo Yesu tata Nzambe bakolandela makambo na ye biso tolobaka biso bakimbangisi tovanda kimia totalela Nzambe yango tolobi mosuke soki omoni yango kasa nyonso kokweya soki mpe bambula elingi obeta ebimisaka liboso kasa ya sika mike mike lakisi ke mbula elingi obeta elobi ke koya ya mwana mutu ekomi pene Nzambe osala makambo sana ye epa touti toyemi pa tozokenda toyebi te omoni mbongo mingi ezobeba mbongo fo esala misala me mbongo ekomi mpona kobebisa bato bakufa mingi owana nde Nzambe bobakisi ye bakanda ndenge papa Mfuma Longo alobaki ete papa na ye papa Kimbangu alakisi papa di angenda ke oyo akoboma mokili si balakisi ye soki mabe eleki mingi mokili ekokufa fin du monde nani akotikala sikoyo na bato malamu na bato mabe tokei kasi Nzambe akosala makambo na ye oloni nguba ya malamu ekobota oloni nguba ya mabe ekelibela biso bato pe tokozala bongo banani bakozonga nani nkotikela libela makelele makambo tozoyoka to garder silence bon Nzambe asala makambo na ye mabe pe eleki mingi comme nous sommes dans la Bible, où ils ont dit 4e génération, il y a mitano, ezalité. On peut causer à souk. On va recevoir la basali, on va recevoir la passe, on va recevoir. Et on va bana tita simo kimbangu, to ningana te. To zala kaka calme, to vanda kaka. Totala Nzambe alingi lobiko emona na kati na biso ototosi tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Pika twakubika moko twatonda ndwengo so tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Donc message ezali kaka ke tolanda oyo papa Simon Kimbangu Kenga na lobby tozala na kimia ndenge mfuba mbanza bana koloba ke donc na Exode 14 tozala na kimia ye moko kobatela biso donc ye moko kobundela biso de biso tovana na biso kimia ye moko papa Simon Kimbangu Kenga na yebi oyo azo préparer pour na biso bandimi na ye pamba te soki atoke na bunzoto boye kozala biso pasi mais tolanda oyo sa divinité azoloba na biso po toza bana ya bolingo pe mibeko pe misala donc si tozala na bana ya mibeko vraiment mibeko moto eza plus important donc toza oyo papa azosenga biso. Mama bandeko balandi tolandi kitu na biso ya mokolo malelo tolandi maloba ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kenga oyo apesi na bana na ya mokili mokili nde na yango basoki bolandaki biso na bokebi bonso tosungomaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda na yango tokutani mbala ya nsima.